Dadi et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon héros, si vous abonnez, ne sauter abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika ya yemoko papi geni azalaka moninga na bino pete depuis kala azalaka moninga na yote ya papi geni torbe la vie oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie ya yemoko papi geni ceinture noire 12e dan en esprit Kanga Dadi et na masolo ya bien. Bonjour, c'est votre frère Papi Gen. Naye des sous tout solo là, toujours na cadre ya Kanga Dadi. Merci Nabino ba oyo pour accepter Kanga Dadi. Merci Nabino ba oyo boza ko yoka biso. Merci Nabino ba oyo boza ko partager Kanga Dadi. Kanga Dadi eza pour Nabino. Toza ko senga vraiment ba partage. Surtout ba oyo baza ko tia biso na ba prière. Parce que Bible est un mot que lobby. Priez aussi pour les autres. Donc, ndengo sambela rapport na biso, ceux qui vraiment yebi ko soit temps à 1 minute, ya ko sambela pour na biso, yeba ke biso pe na retour, to sambeli pour na yo. Nzamba mona yo, nzamba kokisa ba posa na yo. Nzamba pesa bino kimia. Na libala na yo vanda bina kimia. Exigence à Kanga Dadi yango, exigence tango yango. Tout de suite on va comprendre était exigence à Kanga Dadi yango. Vous allez comprendre ça plus tard. Voilà. En tout cas merci na bino ba oyo boza obenga biso. Pesa biso li solo na yo pour li solo na yo e ko édifier moninga mususu. Eza makambo yo kutana ki nango pour ne pas lobby moninga pe akutana nango. Ça dit aux précautions, ça dit aux précautions avant. Pour nous découvrir, bataille qui est boité. Il y a une chance de voir témoignage naïe. On te remet de la biso témoignage naïe. Attends à moi 10 minutes. Ce que lingi to loba yango, to loba. Ce que lingi pe to tia voice naïe, to tia voice naïe. Ce que boyi naïe, en tout cas yeba que quand on dengo yeba tout ça la bon. A toujours respecter ba opinion bato. Voilà. Alors merci Nabino Bao Boza ko s'abonner. Abonnez-vous encore massivement. Vous allez mission ya Mikolo. Vous allez mission ya Mikolo ya Mayele. Mikolo bazobati. Mikolo ya Mayele. Bato bazana Mayele. Parce que Kanga Dadi Rotalango. Déjà même na Tolobe la vie. Au moment où on a Rotal l'émission na biso na batata na ba maman. Tolo barawa. Et nous sommes même dans moi si na yo ko pepe na moi si autant pepe na moi si na oti. Mais en tout cas il ba que non. Nous sommes moko tout ça censure, tout censurera ma solo. Vraiment je vous assure, je vous rassure que vandi sataba na bota na bino. Vandi no bana ko banga noté. Ko banga té. Lo moya o bimizati. Tout est contrôlé. Alors merci. Tozo benga yango Kanga Dadi ezui. Pour la nini parce que tozo touché ba couche nyoso. Lelo tozo lobela sur parce que biso to yaka awa so ba pesi biso masolo. Donc ndena ba ki toza masolo mo ebele. Tozo bendaka moko na tiroir na biso lelo to bimisi di solo moko o ndeko na biso abengaki asalaki anniversaire. Asalaki mo anniversaire de mes amours na mukie. Aboyaki anniversaire on est na salle. Faute de moyens aussi. Alors il a décidé à réunir Kaka baninga na ye na baninga madame na ye ba fa na bonanda ku sadi moi batuka ba fa na bonanda balia ba mela pour la journée à moi na eleka malamu tango ba ye ba vandi moi masanga moi nini fête sili batu nyoso ba bimi ba kei oh il est pas côté na chambre nga kene olala amona moi chezo benga ye papa yaka nanu oh abini naza fatigué habité yaka pardon abna salon moi chezo ate ozapi on a na toilette oh ni na ngoli susu abia ko table akena toilette atala boye na ibisi yo na babisanza olimbisanga pardon batu bakoka boyo ka biloko wana te mais eza makambo oyo ndeko abeta abenga biso bamasuba
Donc c'est-à-dire ndé kaka comportement de basala kaka na ba fête na basalo baninga baloué o moninga bimisi mbo lobi na tongo fa pango sa fa sala sikoyo moninga bengso na fête na ye il faut simba masuba na yo moninga bengso na fête il faut simba bisanza na yo. Donc ça dit comportement moko de quoi benga lobi na ngabi papi gain en tout cas pour ayé banité muta sali monani et banité. C'est-à-dire que tu entre conscience à Moutouano à Sali Mambouana, Nanzambi. Na, donc on appelle caméra zate na gata toilette. Moyen, au retour caméra toilette, moyen peut y avoir Moutango à Zoki Moutasali Makambouana à Zate. Ndekwaza très déçu na comportement Oyo. Ndekwa Leli Kolela Lobi. Na Renissa qui kak. En fait, je comprends pas. Est-ce que ma masse n'a pas gossa Makambo? Oui, parce que ça kana kati na bango wana. Mais ce qu'on a ni peine exactement pour ça bilo ndenge wana. Ndekwa Leli. Alors bien ça comme lo mo muke na boya ki sal na bité. Na vandi sa ba master nanga to vanda to lia to mela na katanda na ibiki na ndaku na ngai biba to na bengisi ba ko sa bilo ndenge wana ti. Na ibisi yo ya minene kwei mwasi ya kokite nkele ya kusakana te na katanda ku. Po asalisaki yango na katanda. Parce qu'on déconse comme mitu na lobi azoye baté. Mais là zota na bateau ya benga parce que atriaki bateau oyo oye fa benga na ndako. Atalaki bateau ye fa benga atriaki pena bi non atriaki. Parce que azoye baté mais makambongo banani nde nani nda ko sala makambo oyo. Alors alobi nanga ozolo ba bien. Mais makambo susu na no lobeli yango te. Mais quand on beta moi c'était na makambo ba comportement o muninga bengisi on a fête na ye ou na fête OK na toilette OK quoi abuser na toilette ça dit au terme no libanda bozo suba na yo masuba donc et puis na ndako ya muninga sans pitié abimi pas que so tellement ayebike batu bazake belé ayebike ba yiba deux mondo que toilette donc ça dire donc essuie o ba ko kosele makambo ça dit ko la ela siri ela donc au fingisi batutu. Alors comportement oyo tokota lisolo ngomba la moko comportement oyo za comportement ya basenzi soki balobi basenzi ezali ba injurté ezali qualification lolenge ya mutu ki bosenzi eza na bandenge belé to meka kolobela ngo awa neti wana to bandi wana babengi yo na fête OK na fête ya mutu c'est-à-dire la personne t'a honoré appelle sur invitation avec honneur. Aubino yaka to lia mo gâteau journée à fête anniversaire nanga soni yaka. Ça dit la personne t'a honoré. Yo peut de retour peut faut honorer mutangote. Ou la type na bien au respecter bilamba na yo. Mais place oyo ba bengisi yo. Au pesi place wana respecter. Au pesi place wana respecter. Eza na batu belé comportement ya basenzi oyo eza na batu belé na yebaki mutu moko série moto zara na Grenoble mutu wana so botambo na partout boko kende il faut akota toilette il faut senga toilette mutu mona yebi siko nga na sala ki remarque wana nga mona mais si vous avez place pour le yefol les kamba mon la toilette tala ezaba signe mabe ezaba faux signe ko saranate eba signe bien ta partout beaucoup kende so beaucoup mi yelo ga liboso excuse toilette eza place ni partout dans la kasa ko neti ngam na sala remarque wana ngamoko nzoka nde ko biso na yoki moninga musupe tozaki na ye et pas obi mutu tel pena ye partout to kendaka asengaka toilette
ya basinya mabe okenda kosala nini nzoto baedukaka yango nzoto il faut koeduke nzoto na yo moko ntango oza kobia omo tozobetaka sete awa il faut talaka bato basenzi baza ebele moto yango mpe wana aki asengi toilette cetadire lere ake na toilette wana na bete yamo lisolo awa tokenda quelque part na mboka moko bato bayamba biso oyebi ke bazwi biso hotel to baki etikala biso na hotel na biso atiki biso na hotel bango fo babima bakende moninga na ye moko alobi asala mwa pipi mposa masuba ekangi efa suba rapidement akoti na douche wana na akoti na nini wana asubi nayebisi yo catastrophe nayebi te tobenga ngo amesana te nayebi te so tobenga ngo nini nayebi te asuba masuba pena ya jaune etanga pena na ta abimi mpe tosadi moto akoti mpo tokoti kaka tokoti bayokolakisa biso chambre tokoti yele azobima asengi ase tosadi il se gêne même pas ndenge yakotaki epuis ayebi ke biso toyebi ke ye nde moto akoti na donc moto aliboso oyo akoti na toilette wana eza ye mais kobima na ye tokitisi bango na se to ozonga okota na chambre bome mais non nabe moto ozali nini nayebisenga bi moto oyo chambre nanga ya otana tona tala mais non tosala ndenge nini kabi mais non oyebi ke oyo osala ndenge nini okamati baserviette boki likolo wana parce que on ne sait jamais comportement ya basenzi so oke pa bato oke na toilette ya bato batiaka papier mo ezalaka wana ti donc lakisi ke ntango yo okendaka kosuba wana tellement oza sadi oedukaka nzoto na yo te comme asuba ekotanga ta obimi mpe oke na yo sadi obimi mpena oke na yo nga moko mosu na reprochaki ndeko moko tozalaki na ndako epuis ye na ndako na nga epuis ye moto akendaki kosuba ntango ye azongi ntango nakoti boye na miso ya mwasi na ngai moye napesa ye moye nalobela ye ezalaki te nde tobimi na se nayebisinga bi mon frère oyebi nasepeli na acte osali te abi nanga mpo nabi non comment okoki kosuba na ndako nanga masuba etangi mpo okei c'est quoi ça ote ebisa ta so mbangu non mbangu te mon frère mbangu te oyo okuti bien tika bien eza bien être mpo na bato nyonso tu yo okuti bien obimi okei na yo cetadire bana nanga baya baonyeta masuba na yo c'est quoi ça ntango bayo otya lwaki okoya na ndako cetadire bandeko na ngai il faut oeduke nzoto na yo banzoto na biso faut koeduke yango comportement ya basenzi ezalaka ta oke na ndako ya moninga aza na mwasi nzoto ya basi eza trop fragile toyebi nzoto ya basi ndenge ezalaka yo oke kosuba ndenge wana basi bavandaka yo oke pena oke osubi eloko wana ta yango wana omoni bandeko na bandako na bino kanga dadi eye koyebisa bino fo kozala na bajavel surtout bino bato boyambaka bato mingi na ndako kozanga javel te eza important bino bato boyambaka bato ebele na bandako kozanga javel te mpo misu baza wana donc tellement nakenda na ndako ya petit nanga moole nakoti ava mponga akenda batoilette pamba te en tout cas kote wana naza na mo éducation na nga esaliki funa kende kosuba nakota na toilette mais non nayebisenga bi mais attends beau vivre na jungle to beau vivre na ville na bi boité o musoto trop c'est pas bon
comportement ya basenzi bandeko na ngai eza ebele. Yokanisi comportement basenzi eza kaka otolobi oyo. Même bato batongaka bato. Imagine bien na âge boye bakangi yo songere. Na ba âge boye babi que non mutu wana c'est-à-dire ba âge boye no loba makambo bato. Oh musenzi. Oza musenzi. C'est-à-dire il faut le changer. Neti ngande na zaka boye pina na lobaka obi ngapi na mibeta tolo. Bon. Mutu ye moko ko se glorifier te mais en tout cas te ba makambo mususu ko ko zwanga na yango te impossible ozo makambo sute nde kwa bengi yo na fête na ye alobi yaka na fête yo ke na fête wana c'est-à-dire mutu wana ndenga pesi yo honneur wana fête wana esimba te eza fête onde kwa bengisi yo omona mutu ake kotonga na fête obike makambo yo franchement omoni bato nyonso bosala makambo soko oyeba mosuta moso sala yango par ignorance oyebi te mais eza comportement ya mabe oyo ya basenzi okei na ndako ya camarade na yo honore puis obike bozaki ebele te c'est-à-dire yo lingo latisa batutu wana bere eza kwa neti boza nde batusu basalaka bokoti place moko boye bovandi 5-10 personnes tant bobimi bokei ye tellement aza na comportement basenzi ayibi eloko ntango ye ayibi eloko abimi akei na ye donc c'est-à-dire lui s'en fout alati bino nyonso tu bere wana siko motu leka nde oluka siko obike nazali na 100 € moko likola mesa awa mesa yango ebungeki ka bato na yambi awa donc c'est-à-dire akotisi bino na kibosenzi na ye mutu atie mutu wana doute mutu asiko andi kotala comportement moko na moko ayeba est-ce que kozala Jeannot Dibols est-ce que kozala Washington est-ce que kozala Emile Bamba de Zurich to ezali Didier to ezali Jérémy Moma na Canada donc mutu a l'air avant di boye akotisi siko doute ando babi non mais de côté la zalaka boye mais ekozala nani donc aye kotia zizania kotia bino potopoto ya yibi na edo c'est-à-dire abimine pe calme soit balake anecdote mo lobetela bino série moko boye na Kinshasa sa data eumedi viens nga Didier Tabasengi na pisho mbote belé soko olande logo oyo mbala na dine soko olande logo oyo mbote belé mon vieux viens nga Didier Tabasengi azalaka na ghetto na ye ebika ghetto soko ghetto wana mutaza na fongo la ghetto wana kaka ngai soko ngana zaki soki Didier Tabasengi azate ngam naza wana ghetto mo be petam so mo petam so na faze na ngapena ghetto donc pire vient na ngapena to zaka na ye bande ko nga histoire de Sabino ça date le pe ko ça pe ba 30 ans passé ba 30 ans plus même histoire de Didier Tabasengi ay mambono lo Didier Tabasengi obike tellement bana ko kozwa mbongo na parlement mbongo ya vieux Patrice père de bongo azalaka député ex député tolo sikoyo soka azwi mbongo wana baliasa sika mbongo ezala solomo boya soka azwi mbongo wana ya tie na palais nga na place aotya mbongo wana namona moko mosusu boye abengi abisinga bo papi obike naza obike nabungisi bayibinga mbongo na watanda kwa tozaka biso mibale ngamu nazalaka na fongola na ye c'est-à-dire doublir clé zaka pa nanga siko mbongo ebungi donc c'est papi gen
po to rabiso mbale soki yo te ye soki yete yo maintenant na yibi mbongo badi ko bunga une fois epsanga na osalanga fume na monango tango komi 3e fois ni ko epsanga makambo wana abi papier ke na obungisa mbongo 3e fois na 25 epsanga bino na kimi na ngana na sata mo 3 jours na ya raté komo bo na ke avant singa bino ngati yo zo te pa ngabite na yo te parce que mutango zo epsanga makambo comme si mbongo wana et puis kutunde na yebo na ipena pona peso clé na yo po en fait ngezo je ngabi papier yo kansi neti ngana yebi yo te moi je te connais ngana yebi yo ngana yebi yo très bien yo nazo betela yo yango mais na yebi kiza yo te ngabite ngali bo yeba te ngani parce que toi na deux clés soki yo te ngai soki ngai te yo mais siko yo zo bungza mbongo na ndako ngana za na clé ngam na kota ka wana moto msu na epe na lali monte ke abina papi na yebi yo mo msu na obenga na msu na kangi moto ngabite mais amona zo sonoka clé parce que na ngana zo se sentir bien te ndeko na ebsanga habité papi gardez clé na yo na ebso déjà que non c'est pas toi ta yebi yo na va no mo temps ebele na yebi c'est-à-dire même témoignage malamu ba bete l'autre imaginez ce que blonga ndingwana muta côté la yo abi non c'est pas toi ngana yebi yo très bien oyo eza yote muta sala makambo yo eza yote yo ko sala makambo te ngabi mais nga comme na tia ça dit ba pesa témoignage no boye pe nga mo kuto mo na mo côté na deux singa mais si eza yete c'est ezanga ou soit à sa aventure mais et commis 3 fois donc c'est que ça son bon ebunga mais ce qu'on bon ebunga na zo yiba yang bandika nga mo ko msu na vanda ka beleka na ngope de kata ba 2 semaines nzoka ne petit moko boye azaka face na bango petit moko boye petit amso pa koma soda petit wana sikoyo azaki so dieta basenge donc ye ande ko ya ko contrôler ay ben place dieta basenga cha mbongo petit sikoyo azaki soki apoma ka bana mikete ana lopangu donc so ande ye misune ya kuna sokaka amoka didia bimine tu abete tout monde ko ya kotimba dake c'est dire droit au but pas tant tchou bimba amoka ki to yo ya ko asaki lokwa soka kende so ndenge ni petwa ka seneti ya bimi zona yene ka nzinga ka wana lupango bobu akota na chambre ba uda petwa mna likola nini bena ya veste bena chedi bok petit yo monata ko petwa bato yati dita basenga bimi kaka sika ba telefone yati mo filmer yati abinga kangi porte ngba acheka deni aeti pa na biso abiyaka emsaki yo makambo yaka yaoke mono abina kangi moyibi ayiba anga bambongo yabiso ezalaki scandale donc tellement na comportement ya basenzi wana te c'est-à-dire nakotya bato mal à l'est comportement basenzi moto moko oya pa créer zizani ayabeti solo kotoyo abeti solo koto si on a évité et ça la bango ndenge nini obinga la mituna abena nga bina mto tuna ngo par exemple papi gen babi yo lobaki bo lobaki non da ko lobana nga ngone ya lobia ka abonné à lobia ici là na tenté na zakut na temps wana te beau changer ba comportement aucun a fait respecter ta toilette ça louana lobi na tongo batu ba yo nika ngo na maboko na bango na maboko na bango yetu ba peso bloka olia olie omeli ngala melaka jack ngala melaka chivast omeli c'est-à-dire omeli whisky na choix na yo allez toilette bati miminga tout changer moi ba comportement changer comportement na yo yeba ko éduquer nzoto na yo comportement ya basenzi eza ebele mutu mususu musana ye kaka abeba na bato mais musenzi
Donc yé vie na yé tikala abe banane et yé bani peke no yé abe banane kana batu mais o mo senzi mutu mususu o mona mutu il faut tout changer. Nabi Moussen c'est ça qu'on finga te mais ça ba qualification mo ça dit soki lati yo eza honte en fait. Eza soni. Ki Moussen c'est ça soni. Autant mona mutu ya mona nga jamais yo ka munde na kata train aganga. Allô? Ndangani munde l'impossible. Maintenant na kata train soka na ba TGV na TGV ba so fa nini. Mais soka muta oganga baluka misu tala. Je me comprends maman ça dit mutu muso ko koloba malembe te quoi nde quoi regretter abeng c'est quoi confusion na mutu na yezo ebalate nani asali yango o mutu po ti ko ndima zate vraiment au lieu au meli OK ko sanzela bato vraiment ata bino moko yango no moni na lobi na bandeko bolanda nga yawa il faut nécessairement qu'on contrôle ka ndako il faut contrôler ndako et ça batu misusu soko kia na ndako na yo bimi okei ko kansate ndengo ke wana ya tikali ake na toilette parce que surtout soko na toilette ake na toilette aketala olingi ba toilette batu au moins mutu misusu akei de so ayika pano ba moko ba ah mère tu étais ça na suba na no libela te bima ke luko suba na balabala kuna et surtout ce pour yebi ki no yo ikanzo to na nzoto na yo na ngo donc nzoto mo pole bima ke suba na balabala on il faut ko pesa baninga misala oyo ko pesa bango ti comportement ya basenzi futo bima na makambo yo bandeko na ngai soki ozana na makambo yo bima nango moninga ti sapat na bien na ndako na eta mususu atapeta mususu tamso akota na ba chaussure ne na ndako yango mo na bandako faut ba chaussure suka mo libanda po to nyataka ba n'importe quoi OK na feti boye c'est-à-dire tango yo ye okuti da masube ya liba masube zaza wana bimaka ta libanda ke luka kat bimaka libanda ye peut tellement ape na mai donc avant dika maman chouan ye pas bakisi wana o pe na bakisi wana eta catastrophe sko batu ba ebele donc obimisi baninga basenzi par contre batu baza mo basenzi mais yo komisi bango basenzi o le lisi moninga vani pena ndole la bia comportement oyo to meka ko changer moi le lenge na biso aux malamu parce que c'est pas bien comportement ya basenzi oyo mudalongwe pena awa ake kotonga mutu ti na Hollande ta téléphone azui téléphone malamu téléphone ekati bina ti na Hollande abengi oyebite na ebisi yo mais boyokaka ndenge nini tant botongaka bato boyokaka ndenge nini nga ce que lo na boya na vie na nga ezalaka lobi bao bakeno yo lobaki boyo lobaki et surtout tellement na yebi ndenge comment je me comporte en tout cas oyo to na biloko wana ti vonga même na ndako nanga naza makambo susu o na lobaka ti je me limite naza mo ba limite nanga okoti ko zonga makambo te o to lobaki boye parce que moi c'est mbali na ndako pe batonga kate moi c'est mbali batonga mais nga même moi c'est nga yebi ki makambo susu na non ko beta masopa pambana ti pona na tinda nango te. Je n'ai pas besoin de ça. C'est comme ça. Comportement ya basenzi. Faut que bima na comportement oyo. OK pas ya batu. Au côté na toilette.
parce que ce qui est pas battu bobu yo te mo mesande wana o subi chouin o bino kei o subi chouin un temps chasse do nyata botu poto nyata botu tapis frère comme na tapis o suka api c'est dire o tiri bateau. Pourquoi? Parce que on a habitué à côté de la toilette à bateau. Yo au moins la toilette té. Yo au moins la toilette té. Comportement à basenzi. Moninga biso non. Naza place moko boye. En tout cas, rappelez-moi plus tard. Té yo ne biso ko yo. Naza place moko boye et puis ozo kane moninga zo biso. Na place moko te yo na koza musenzi comportement ya basenzi obengi mutu une fois mutu ayambi te donc au bandeli appel mutu ayambi te au bandeli appel donc makambo yazo sala eza moins important appel non déjà plus important. Quand on a besoin de une fois, naza mutu nako kansela ndeko nanga mabete nabi non ah na bengi tam susu mutu tel ayambite nga besoin sonner wana ayambite po ta na yeza ta na ngate donc nako insister soki nako ko bengi tellement likambo za ki urgent nako ko rappeler tam susu après tam susu bien ata ba 1 heure du temps. Mutu abengite bwendeni na meka soko benga so na bengi soko pour la deuxième fois soki ndeko ayambite obelo na sala na tiki na bite ti tango ya kozwa tango ya omona appel nga ndako rappelenga mais yo bengi mutu ayambite o bandi ko insister musu peta musu boye bani même pas ayebite ayi makambo yo sala raté ayebi place yozate ninité abengi oyambite tout de suite là à rappeler oyambite donc abengi 5 appels yo pour bangi tamsu comme on do sala et stressé yo yamona na minde baloba téléphone au volant baboya téléphone soza na volant aussi ba téléphone te baboya ba na raison parce que ko yamba appel mo de ça dit muto net ba précipitation bongo donc t'as ko insister aux gens comme obligé là où ils téléphone pour accident salam comportement ya basenzi siko eza mawa trop na ba ajo boye bazo sekayo basekaka yo ye barate basenzi ba ebele comportement bato yo nazo bisa yo on dit maté quoi on dit maté faut ça l'effort il va la makamso mike comporte-toi comme un grand. C'est comporter le rôle à Moutou. Il paie sa valeur. Pourquoi le comportement na yo ozolingo fingi sabatunyo surtout na entourage comportement na yo wana kaka c'est-à-dire e fingi sabatu tout na entourage na yo. Yo logo tellement tambola ka bongo yo logo loza na yo bongo. Allez, obi ke tokutani toza 5 personnes c'est-à-dire confusion kokota. Bon, parce que tu as ça nango oza sous alcool mais au yebi que aux autres confusion awa c'est-à-dire ebimaneti c'est-à-dire il faut baluka au pesi mutu likanisi abanda ko bête c'est-à-dire otambusi mutu na ye ah ekozala intel tu mentel nenga zala rapena et pas kinde petole c'est-à-dire au koti na bulu yeki. C'est pas bien. Quand Dadi est pour ne tomber qu'à changer mon comportement. Ce qu'on ne pas à bateau, aucun n'a ming na toilette, dosé. Ce qu'on est propre. Ce qu'on est air mon contrôle parce que c'est ok. Il faut contrôler. Il faut contrôler. Ça peut arriver. Que basou betangi mais ba papier za on a 4 papiers. Pour indisposer baningata kata papier pangousa tout moi j'avais les os sous pied moi j'avais vite fait pona c'est-à-dire otika baninga peu bien okutaki kimia tika kimia mais na webi sabino dans la misusu baka na ba toilette wana pona masolo
Et belé so monika muta senga à toilette chaque fois. Landa bien à la misa mabi. Pour mutu normal ko kenda toilette ndenge wana ta. Et puis batu misusu beje so ke pa na ego okika ma toilette. Iye motema na suis après sur une zéro qui est toilette mais il va casser na été. A sepeli te. Bakenda ake ko sala na toilette. Ake ko sala nini? Bande ko ngai to changer mon comportement oyo. Naza si soko za prudent na ba makamsu mabilo mso mikie au mona que makamsu moyen et comme la haute makamsu moyen la taille ezati. Il faut changer mon comportement. Qui m'a ba benga yo musenzi. Parce que musenzi za pena donc c'est-à-dire ezali qualification oyo soki lati yo na ebité olonga musenzi pena donc c'est-à-dire que ba comportement mo boye bien ta ata muto omona yo te conscience na yo mo fait ça là. Ndeko abengisi biso quand même ozanda kuna ye. Okutinda ka muninga propre banini motion ndako ngasi ya propre mo ekuya propre moteur. Eza na mutu moko azwaka temps azwaka soin ndako na bongisa ndako na ye tout yosko ye na honneur ba pesi yo ya mo quelques personnes en combo ne paye na kati mais oye na yo ko abuser to bima na makambo yo tika kotanga komba batu pa pamba. C'est-à-dire tous les songueurs ils sont des complexés, ce sont des basenzi, tous les songueurs. Parce que nazo mona te place oyo ngana ko ke kotonga mutu na ebite bano ndeni e bande na combien na yo pour pona tongo fo changa pelard na combien na yo na temba comme na tam na tam mo batunanga ba batunanga iti na bi no na tanga kongo na bango dans le bon. Mais yo sikoka ndengwa na vanda ngabo banini ngana yo yelo kote na kiamo oyebite nanyo nani tuna bato baza pembe na ba yebi nga tonga mutu ta naza mutu na koza pe na mabe na koza pe mais comportement ya basenzi en tout cas tu mona na makambo wana ti ya biloba loba au contrôle la place bato bazate yo fo loba donc o tu mona na makambo wana tinga na zata. Il y a un moment où nous sentir nous en esprit 12e dan na idéologie batumsu ba comprendre raté. Sentir asuka na passeport ya la noire. Badan bandito ba tira ta premier dan deuxième. Si on a comme ça 12e dan na idéologie. Donc le comment sentir noir, l'esprit 12e dan na idéologie. Donc moi je lis la cool. Face à Bayuma, mais sentir nous en esprit. 12e dan idéologie. Comme mekaku tout est. Si quoi yo peut faut comment sentir noir. Yaka koto yaka. Kobuka na te. Makamalamu ba kopiaka yango. En tout cas merci Nabino. Omoni ntina ya Kanga Dadi. Kanga Dadi tolobaka tuna Willy Sionga. Kanga Dadi yango ntina nango yango. Éviter ko indisposer bato. Éviter biloba loba. Éviter ko tonga bato. Éviter ko se faire voir. Éviter ko kende ba toilette à bato. Ok, na fête ba bengi yo, na fête mo muninga bengi yo. Comporte-toi. Si ok ko suba parce que ebandaka pa mutu moko. Mutu wana bosona yaki wana tanga BBC. Musenzi musomi balela ye. Musenzi bosona ka BBC. Allez, deuxième musenzi ye a continuer. Troisième musenzi ye allez. Cascade de Kotikuna ntamba mama comme donc c'est-à-dire comportement basenzi. Est-ce que fingo parce que tant bateau basala on va bani en tout cas bateau ba fait tout on ba niama tout bateau
comportement ya kibonyama. Comportement ya kibonyama. Opesa baninga pasi moko boye oyo bazana droit. Est-ce que batu bana droit aussi na masubana? Pour aussi dire ça, ndeko wana zoki décision le dit plus question nanda kunaye bakamba ndenge yango no moni anniversaire à bana anniversaire à mwana so benga batu il faut tala bina batu il faut vraiment faut bon il y a pas batalagi mais bon je sais pas mais ngana moni c'est que batango oyebi bango bien te parce que mutu soko yebi bien ngana bi batu na batu benaso na ye biso ngana te dimo na tokenda pa ya dieta kabuya azali tenda tokenda tokoma pa dieta kabuya tomela ayamba biso bien ngana te dimo na kakao dieta kabuya ayamba biso bien biso so mena tellement moze makasi to vana biso toujours baye na biso toujours baye na biso na ye toujours seka toujours solo là c'est autant ngombela faut bimisa ngoti tokenda kende ba toilette ngana te dimo to bima to zonga obike na po na dieta kabuya zo be na téléphone abi papi gen obike chapeau nga ni na ngosusu kakasi soki ni te chapeau pe nga mais nini ote obiki ndebo yaki wana pena en tout cas yona master no wana vraiment en tout cas boza ba vraiment bali nga ndenge dazo betera isola bilanga be monde boyaki wana ndebo kinela toilette ngana mwana nga mwasi ngazana mwana nga mwasi na linga batu bakena toilette ngate na banga makasi abi one bokena kena toilette ngabi te ba mbalo ba soin balo belope boye olati bien okei menzoka nde uza musezi obeti forme na yo nzoka nde uza na kati na yo uza musezi doso balongoli bilamba wana na kati na yo esprit na yo esprit ki bosenzi bimana esprit wana ndeko na ngai kanga dadie po la musayo bakoseka uta c'est-à-dire na bilamba olati wana ko ebimi sans valeur ebimaka sans valeur yo yebaka na oti ok na fête tondisi biloko ebele boye na fête mais non baninga msupe fo bazwa pe balia ti ayo tondisi bongo ba fête mso zakao biloko sina tozela monsieur Baxam pourquoi parce que monsieur baza tala kaka na ba fête mutaye na fête au monde penaki non donc c'est-à-dire yé pena zaki na miarama oui miarama ya na mama na miarama ya kusakana te atondisi pena boya atondisi penza et puis azotamba na ba kena non attention monsieur peut atondisa atie bongo donc so ana mo deux personnes mo wana bona ba hôtel mai bon ça va mais et ça n'aura bien été ok sokozwa likayabu ozwi likayabu sokozwa Thompson soki okozwa ozwi Thompson soki okozwa soso ozwi soso mo déjà misato donc ça ezanora poleni ok kote oyo soki okozwa kwanga ojeta kwanga mibale sani yaka poleni ok kuna batili mwa pilipili soki makemba mosusu azwi ntaba gru soso nyonso wana lobi ata mosusu okozwa no pete ntaba makayabu soso Thompson mais finalement et puis erozoli wali ba ernini finalement otika ba comportement ya basenzi bato mso basala yango ta msusu bolimbisanga na ner mabete en tout cas na mona ngo na Afrique na mona ngo pena na mutakezo biloko boy mais bon kuna bana petit mais ndana mikilia wa te et puis soki ndeko na uti Afrique ye banda kote ya biloko wana po boko ke effectivement be bu asopi bino
bakangi bato oyo biso bayaledi bato besprit wana aolandela tout le monde aoloba te mais sentir mon esprit 12e dan na idéologie dans contrôler tout le monde na kata fete ata na oyo mnazali na miarama voilà ezaka mpona esunga biso tome kochanger bacomportement na biso basenzi nyonso to bobima na molimo yaki bosenzi oyo eza mpenza bien te oke na feti wadu mosu pa ye na feti atie même pas cadeau mais azoluka amema emporté nete makambo ya baimportance oyo ebandi ka na bafeti ya nayebi te atie même pas cadeau mais alinga amema emporté otie cadeau te mais comment omema emporté vraiment ta yo moko est-ce que mutu na yo esala to esala te so mutu na yo esala okosala biloko wana te basekaka yo oyebaka te bima na makambo oyo ndeko na ngai bima pena bima. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nayebi ke tokomona na lisusu lelo kaka soki nzambe a permettre biso pourquoi pas tokomona na tomeka lisuku solola kanga dadi eza wana mpona bino botenir biso rigueur te oyo ezoyela biso po toloba eza esprit oyela biso zali yo olingi na otikala bongo mpo basekaka yo olingi na otikala bongo mpo bato basemokaka na yo te lokola biso tolingi te yo otikala bongo bato basemoke na yo en tout cas tokolobela sur yo tokobetela yo sete okolamuka mpe okochange ntango okochange omona penaki non bato balobela esu makambo wana te okomi moto asika. Alors merci tokutani na poko tolobela vie n'oubliez pas partager Kanga Dadi parce que Kanga Dadi nde yango nde makambo Kanga Daju. Stade de martyr et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko buzobosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko buzobosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso bapoliticien, bango nyonso bafaux pasteur, bafaux chanteur. Nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso musicien, bafaux pasteur, bafaux chanteur. Nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaninguées. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade marqué ça pour la loisir et communauté de messie. Démonstration pour
na popularité bainosa bazokweya na sacrifice diabolike okolingi ozala esclave ya moto lokola yo yesu akufa po yo ozala mumbwa moto te eli 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 labasa badani. Mon peuple périt faute de connaissance. Bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela Banto oza banto bankadia oza bankadia okosala juge mokolo asuka ye omabe bososala bokofutango l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Banto oza banto bankadia oza bankadia. oluka succès na kisi a pasteur les escouts dans l'évangile okokolongola bazemi Yesu Kristu akundama sekwa Bokoi Yesu bokoni barabase Yesu Kristu akundama sekwa Bino bokoi Yesu bokoni barabase Yesu ne nzambe nzambe ne Yesu Yesu ne nzambe nzambe ne Yesu bokonzi abakonzi Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka moto moto Okanzambe kozi ayi moto Okanzambe kozi tika masumu yaka na yenzolele lelelilelelelele Okanzambe kozi tika kokosa profesa lokuta lelelilelelelele Okanzambe kozi oh moto moto Okanzambe kozi ayi moto Okanzambe kozi oyo nde kake la nouvelle génération mopepe ya mbula elekeli ngai yo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okangaka nda kati ya bolingo aspe na kobondela ozongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yo te oo nani alula yo te oo na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yo te nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama
ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi epai ozali ngai awa mawa na motema ye mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi Tokoka Yomase mwana mama Ambo nininga na mema Yomase ya bolingo Oto nininga na boma